MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Vous allez très bien, moi ça va par la grâce de Dieu la MIFA. Naza na message mo pour notre frère Moïse Matuta. Bande obile ba benga ngai approche frère Moïse. Moko na pesa même permission encore pesa le frère mon numéro. Je sais pas peut-être moi choc moi parce que c'est un moni frère Moïse a koka m'embouter tout ça bon. Na renté frère benga ki ngai ce qui frère Moïse Matuta au CPLO quand en contact nanga nazali disponible ya oui biso ba mambo na loba awate so mon pays qui est important et ils avaient problème té na outé ko sala ba émission mo sur les balles à frère Moïse Matuta. OK, bah dommage qui va te baser là na moi problème ya compréhension ba memi on a ndenge na bango ba msuba juger ba fingi bref et naza entend ko bandela mambo na loba yité parce que tout a commencé mutu moko oyo ayebi bango mutu a contacter ngai et tout mutu mo za proche voilà proche a contacter ngai pour me dire que voilà les balles et comme tantôt plus tôt donc kufa na fond et tikala ka na forme ne batu ba no ko mana baza bien tout monde a bango voilà na forme bo so mona bango mais na fond ils ala sous-souder wana selon information et koya na ngai ezaki juste pour donner conseil ne na sala na wa ser Sandra qui soki nkoko choisa babundisa et bref na bona kota na mozindo parce que na sina loba qui est important. Alors nazo iba appel ya ba proche frère Moïse ya bato ba ibi frère Moïse ya bato ba ibi maman na biso Jemima et ba témoignage ya ba ex fiancé et nyonso en général to loba ki to wa ko loba peto pesa conseil. Mais ça na lo moya motuya na lobaki na obandelelo ko wana awa frère Moïse na biko olandanga le malheur n'est point de la poussière dit la Bible na lobaki na yobo étant une personne spirituelle et na ebike o eleki les interpellations c'est vrai mamunyon sauté o eloba mieza solo wana to ebike étant congolais ça a toujours été comme ça. Sur les cambo bimi et ça toujours na bateau ba bimi ça ba créer ba dossier le gola dossier tout peut ba créer ma ambu le ma cambo net ba pro belé ba bisi nga ba tongola ba contacter nga ba tonsuba na importance tina lo ba moté parce que na bi ke rozala tam souper à lokuta bon bateau ba pesi ba message wana ba ba bisu ba ezama ba solo ba ngokaka mais mam sous ça na penda importance c'était to lo ba yango na lo ba ki na bane lo ba mambo belé c'est vrai lo ba mi eza ya moté mena oyo elobami eza na mambo oyo eza na tina elobameli et eza important ndeko Matuta ozwa à cœur en considération pe oluka osala o esengeli to pe obongisa parce que passé et rattrapaka et nazui ba contacter la famille paternelle et frère Moïse Matuta et frère Nonon. Je vous ai demandé l'autre fois, il s'appelle Nonon et sa tante m'a confirmé qu'il s'appelle Nonon. Frère Moïse, papa non comme on a Mbuta Gabi na bosena ko checker avant cette émission mais je crois à moi comme papa Mbuta Gabi. Je crois comme papa frère Moïse Matuta ya mwana. Na koloba mambo tata moi c'est bisingate certainement peut-être pas souvent monter mais panzani na koloba moté il m'a parlé de ta grossesse bon moi na yo na okola na yo et j'ai vu des photos to ya na mokilo na volonté batute. OK, et aux afro et hasard. Quand je mentionne ça, tu comprends pourquoi dans le bango. Je ne peux pas tout dire. Nzambe a permis qu'il y ait le pourquoi. Parce qu'il y a quoi peut empêcher.
ok osenga oya na mokili te modèle oyela nzamba azwaka lokumu ezala modèle ezalela et je comprends pourquoi changer kombo comme Moïse. Voilà. Et vie na yo est un témoignage parce que na logique par rapport à onayoki aux hommes tout cause à la utilité dans la société mais yo aux la Nazareth bah ici Nathanaël prophète moi bimla à Nazareth alors est-ce que l'homme malama à Nazareth et pourtant la prophétie est puissamment et yo aux la Nazareth aux lembo mais les gens ont glorifié la vie de nos frères. Copie ça accès na diablité. Frère Moïse, Luka papa botayo. So sale amote italio. Mwana atoza na onction tina mino. On a pouvoir la kela mobotide. Et zoete et denda. Ataza mabe. Ata lokio, ataza ndoki. So laquelle mon beau ça m'a mis à la tata et aux été mais so mon beau à laquelle moana loba cause zalate to porte zalate so ba brèche za a tous en chantina menu et kanga certainement ngano to se comprendre ba tumso ba comprendre mais ngano to se comprendre et le ko bon ça tata botayo parce que c'est longtemps par rapport à un incident où les cas entre yonaï papa bimisa maloba mais aloba soza mobali botsa mwasi nao allez-y comprendre bongise loko kwa mwana nzambe bongisango et tant ozonga keluka papa kota lo sambo peut-être nzama ko orienter yo et keluka papa c'est là ta provision somber le costume na chaussure au timbre en enveloppe au samber les ponamo au que seigneur pardon au péché et sous kaka wanate rassure-toi chaque mois à ta $50 na yo azoaka et aux ali pamboli na lo balandinga mukolo so sala mote papa etalio yana babitumba mususu oyo nzamba lungisa mutu il avait la bitumba mususu nzamba lungisa mutu te malgré bonzambe nae parce que ils ont ndingwana mokili ils ont ba loi ils ont ba principe ils ont ba mambo oyo soki osali attention te na bible na loboko risque ezali o échouer soki bango bazua pourquoi pas biso naleli nazo senga salelanga bongisa frère bongisa passer rattrapaka je crois non loba mingité mais au comprendre voilà au comprendre et ça la message que pour notre frère Moïse m'a tout à fait mais tu as son de ma voix dans les jours qui viennent nazo bongisa baptême moko na oya le sur ba conflit familial bana nzambe belé bazo se retrouver bloqué à cause de ba conflit familial mais azo sambela ils ont bablo belé to ignoraka et na bablo belé to ebité ko sambela pesi bato belé bazel na ba audace ya ko samboye pe obunga barumba liboso moboti liboso tata mwasi liboso koko en posant des actes où il fallait pas au nom ya naza mwana nzambe il faut faire très attention ya ba erreur moto sala mais Dieu merci tant de comprendre on s'est ressaisi et puis nzamba permettant ma bête heureusement et frère Moïse il a souvent dans le bas courage quand yo mo yembo lobi élévation même à bambonge o tu musika pourquoi ma place au komi na yo ki na ba eko ba episinga frère Moïse alele lobi c'est pas sacrifice à 35 ans elinge ekeka mai boite eke mai ete soki oyebike ozali boso nzambe nzamba bengi Abraham apesi promesse et comme na moment momba Abraham a comme ko samboye a bengi alobi ne je connais Genèse 17 apesi Abraham marche devant ma face et soit intègre
malgré la promesse. Frère Moïse, nayoki basango comment Nzambe azosa na vie na yo, comment opamboami otombwami opafuki okomi na mbongo, c'est une bonne chose. Et linga honorer ka kombo Nzambe. Courage. Mote balinga mina na chité en disant ceci pour na biso frère Moïse Matuta, je crois dans l'opinion sur na koka koloba. Et là juste na encourager parce que vie chrétienne les avis on a baba. Pour la Zoloba, même dans la mauvaise réputation, même dans l'humiliation, et tozo servir un Zambé. Ce qui veut dire, et en servant les seigneurs, ta réputation est en jeu. À ta social mabete, bah opanzo sango mabe, izalaka. Et oeza motuya, ezake, yoza la trouver une sans la mission Zambé. Si tel est le cas, le Seigneur va te justifier. Donc, frère, courage. Et élévation, en servant le Seigneur, ma finga, humiliation, nini c'est inévitable. Les locaux, et à tous à mon santo, mbala na habite combien, bafingo, yeswazan lisumuté. Donc, par rapport à Yango, et l'or au banc, vous n'hésitez. Et là, yo, rassure-toi que Oza, les bossons Nzambe, Nzamba Lingi, Oza là. Point barre, le reste, c'est ça, Mambonaï. Et dans le balabandeko, Oyo, bo, Betsaïma, peut-être les Bakou, et Moïse Matuta, c'est notre frère. Et Nyonsogoro, le Bamana et le Kuta, na solo, il reste notre frère. Et tout le monde a parfait dans tous nous péchons. Nous sommes tous des pécheurs répandus. Tout bon chacun vivre les Zoloba, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ça, la vie d'un enfant de Dieu. Donc, c'est pas la peine de yako inandeko, yako haïr, yako bannir, peut-être yako subandi peut-être. Nous avons un oeil saint. Dito mutuni na mokilo asumu raté nzembo na ndeza non. Batu nyonso baza batu mwana Nzambe aza mwana Nzambe mabe wa goko sala nde epekisite batu balinga ye. Donc c'est ça soto lobi total mabe kaka o bat pasala ka to linga mutu te na mokili on va haïr tout le monde. Et étant enfant de Dieu, Bible solo bana biso il faut toyeba kolimbisa. Voilà, donc on a roloba eza yango wana. Et puis ils ont l'homme dans la loba ya motu ya na suka ekimio ekimi na moi ekimi bon on a choisi je crois on suka awa pour vidéo ezala mulai mingi bolinga ba vidéo mikuse to suki a frère Moïse personnellement en tout cas j'ai rien contre vous on continue à yemba banzembo on continue à yoka soki que peut-être sepela ina ngate na kande ono limbisanga majemima bolimbisanga. Moi je raconte des faits et na pesa batoli ba conseil et ba to bele bazo bika na nzela na yango. Donc je ne fais que mon travail. Donc c'est un peu ça. Atama kambo lekinga soki nazocha susite obiano na ngai simba mina maboko na yo. Pona maboko na yo nazalokola nkona e nazozela yo e konoka na ngai mvula e. Pona kola okomisanga la gardienne du temple pona kola. Voilà. Baloba balela ngai suka balelisanga. Oyalela na Golgotha Nzambe na bomoye. Nzembo bomanga likaboyo pesanga. Papa Nzamba pambola yo. De bonnes choses, bon vent, bonne continuité, c'est la vie. Et na yo dans concert na Lubumbashi, bande de Lubumbashi, je vous invite. Na mona bato kolwezi bakomela nga trop mama ngana na kolwezi na ozo benda mono ne ngana Lubumbashi bokende concert ya frère Moïse. Et ça le 21, je crois bien. Bon, de toutes les façons, on va bino affiche awa, voilà. Parce que là, on enregistre la vidéo sur la Sissi, on va afficher tout qui nous encourager pour soutenir Ndeko. C'est notre frère, c'est notre bien-aimé. Bible le vide sur mon takwei, tout mon sumo kinde, bobambi maba, bolapidie, bobomi, akufi, bobotier, rateli boule, bokundi, biso tout aura battu. Ande on a biso to soutenir Ndeko. Frère Moïse, courage.
et continuer na msana yo na banzembo na kitoko salaka. Je crois yoki et na pesi moi muke témoignage par rapport à vie na yo. Yo oza moto oyo otika nzambe te. Yo penza soki kaka ke lelo est arrivé ke ngolo osamba obimiselo wa filme koto obuta ndenge obutamela bazwi batie siko banzembo na yo nzembo nini baotya na laki yo batie na gauche et puis na droite batie nzembo nini ya nzembo moko ekimi na ye ekimi kata ozoyoka ngo batuni eloko te nzambe akainga maboko otalo na songa liso yo moko matanga ya kosakana te parce que omiyebi oyebisika nzambe azwi yo oyebi oni nzambe asali na vie na yo et puis voilà donc c'est ça que le Seigneur vous bénisse et de bonnes choses et l'homme sur la nana bakisa eza pas moi futa ba musicien ko Bolivisa pas moi futa ba musicien bandeko maladie ezaka été ba patron nyonso ba congolais bazalaka mabe na ebite pourquoi bon bandeko bazana ba groupe bato ba accompagner bango ba futa ba musicien te ouais paye pas et frère Picho on a télé pour battre le bagage non na bimisi ba secret les dates mi matongo frère Picho na pesi mbota aux États-Unis à l'égal une émission moi je crois il y a Alvin na Kinshasa avant voyager aloba ligambo yo bato baganga abandeli yango abi ma mère coupé soki bato boyo contredire nga et pas oumela na profondeur abeta ta va plus de 10 ans salaire est à raté ba musicien et y a un gospel oyo soki na ebite na benga ba banani soki banini dernièrement Michokoto a outi ko se défendre bobi frère Michokoto bakenda alobi ke na revenu à $2000 à YouTube c'est pratiquement impossible à pas foutre ma musicien aïe moi ba temps à dépense na soit longo le temps à foyer il y a nini il y a ndako ya foutre ndako alongo le temps ya boye ya carburant machin a otika ne lote faut que Sony un frère faut que Sony et puis aux autres on paie $2000 faut que Sony c'est ça l'amour la Bible dit que celui qui a un donne un à celui qui n'en a pas. Nzamba limbiso frère nzamba limbiso mais na oyela yo na oyelo on a lancé la moi mission mais nazo ende tenter na oyela yo boana bolingote bozana bolingote bo amite mamabe bozala ba égoïste tellement pour le belo wa bongote et puis au lobby on peut sans marcher le mot na revenu à $2000 et YouTube donc bozora penda bambongo chaque mois fin à mois réseaux sociaux côté le mbongo sans compter ba concert na ba relation na ba misusu bosala ba nzembo et autres bo amite mamabe bozala kamite mamabe bande rebelle ba yemba na parfois moi je m'atuta frère bana ba grâce mais mon Congo otikala mu Congo ya mo moni so pesi mwana mu Congo ndoki na mwana muluba ya mwana muluba ya revesi ya mwana mu Congo et revesi te mu Congo ka mu Congo ne mo abetelinga abi mère biso beta liboso ya ba président ya ba mboke belé to beta liboso Sassou to beta liboso ya João o ya Angola to beta liboso Fachi abi mbongo ebima na Angola blague te ba somme ya dégâts ba wana nde et au cas moi un petit rein à poche moi peut-être moi 10 moi mais en termes au salaire ba ça va musicien te ba msusu kuto et donc ba musicien Michel Bakenda yango ba kimana na bango ba boya ozonga tika na bango na poto même ba répétition au transport ezala raté à bango moko oh mais comment expliquer groupe ezo travail et puis o musicien mokete o bandi sika o musicien munene bobeta ba concert bozo ba mbongo bozana ba mama misusu du coup bande kono bazoya ko répéter bazo ta musique ta ba transport au pire ba monter bozana ndene
Néanmoins, ils sont à mère. Franck Moula, moi et pas, n'adorons l'éternel, oui, papa, la maintenant au foot arrêté. Bizarrement, ils m'ont autant à créer un groupe. En au foot à ma musicien, tendez le recela, puis Henri pas longwa. Bon, mon bisika, bah, rébellion, outil, même, il y avait église, bon, mon écoute, mais tu m'as bon en Congo. Bah, père spirituel. Bah, tout ma béba pasteur, surtout, bah, Londres en fait venez nombrer le 21 février 2026 à Dominion Center et venez adorer avec l'adorateur du Seigneur Papa Deningonde et Boya Ibele Bana Londres Boya Bissali à Dominion Center de 9 de Broadway et numéro de téléphone est Zawana Bandeko. Vous pouvez me contacter aussi pour plus de précisions sur le Mosomba Ticket Nayo Yaya Komelangai et topé bengangai pour un bobana numéro nanga ezala na réseaux sociaux donc Boya Ibele et le 21 février 2026 na Dominion Center na Wood Green pardon et 9 de Broadway High Road London N22 6DS. Donc c'est ça. Boya Ibele tokomisa nzambe longo et bisika ba nzambe basangana basantu basangande bisika nzambe atindaka mapamboli selon Psaume 133. Voilà. Donc c'est ça. Ba moment ya boye et ça ba moment historique à ne pas rater. Et ceux qui nzambe momi ko kundola ba adorateur ya kala basel nzambe ya kala o bato mokili bakolo bakino bango baza bato akala sonza maman zongisa bango c'est que carence tozana carence ya ba vrai adorateur. Voilà, to ebisonyo so comment est-ce que nzamba utiliser Papa Deningonde na nzela na ba adoration ba nzembo lokola ba motema na ngai etondi na posa na yo boya Ibele to kumisa nzambe longo na présence na ye bandeko soko pusani Bible lobi otikala lolenge morote parce que dans sa présence il y a la gloire, dans sa présence il y a la magnificence, dans sa présence il y a la joie, il y a la solution. Que Dieu vous bénisse. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent en son honneur. Ils ont reçu l'ordre d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Gloire
chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire, plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue un jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai.